Chers généraux, chers politiques, pendant que vous détournez l'argent des militaires pour que vos enfants passent leurs vacances en Europe, qu'ils étudient dans des universités de luxe, des universités prestigieuses, rappelez-vous qu'il y a des hommes en uniforme en brousse qui souffrent, qui meurent dans des conditions atroces, bombardés, décapités, éventrés, poignardés et consorts. Leurs enfants deviennent orphelins, mbote na bino baye bolinga kolanda émission na bino sous le drapeau émission na biso sous le drapeau de bomesana kolanda awe sika tolobela mingi makambo etali ba mapinga mboka na biso kwa oyo balobaka moko ke oyo basundola bango biso tolobi ke tolobela bango to créer mission oyo biso basi basoda biso bana basoda tolobi to créer mission oyo pona kolobela batata na biso kolakisa tete biso toza ba syndicat ya batata na biso na ya mibali na biso tina émission yango wana bana basoda balobi ki bango moko ba syndicat ya batata na bango ba mama na biso balobi ki bango moko ba syndicat ya mibali na bango do faut balobela ka mibali na bango puisque trop c'est trop na armée bolimbisa biso trop c'est trop donc soda comme le la moto pamba soda comme na iloko pamba na république oyo vraiment mboko yo Congo mais to yibi espoir ezali espoir ngo za wapi tozotale la gouvernement ya union sacrée pour te biki makama kitoko ko bimana kati to bitu ba projet malamu ko zana kati te ba député ba ko bongwana ba ko changer bizaleli et puis sika bonya efandi na Sénat et sika yemoko batu lukwe bazali tata ya bana obanda ko bunela ngai so na bina tangelo ko tata na ngai papa batu lukwe boyebi malamu po biso tanto bana mike ozalaki na société civile anai ko tanga kombo na mingi c'est que oyebi très bien atata mususu na kombo ko yeba te mais soki to la photo okoyeba très bien. Tu bien te tant que la société civile souci na yo ezalaki que population na yo ya RDC baza malamu lelo yo continue politique tala yo wana lelo za président ya Sénat c'est-à-dire que ma séquité place ozawana oza mutu munene lelo naka to souhaiter ngote mais naka absence ya président de la République yo mutu ko assumer responsabilité c'est-à-dire que faut la kisabatu loko na bamona pena que yo amokonza mboka une bonne collaboration et la yona mokonza mboka yona chef de l'état botambusa mboka loko bolingi union sacrée et tambusa mboka loko la yango elingi tikete maso obini bokani po etezala tikete sale mabongo basoda ba telikia na union sacrée biso bana basoda tolobite gouvernement union sacrée na parlement ya union sacrée assemblée nationale sénat tebite mbala oyo boko beta c'était pour na likambo etali mapinga soda kakate na policier pourquoi pas na bato bazo sala renseignement ba lala te po bayeba ndenge ni mboka eko tambola bokanisa bango tango nyoso lelo penza toyete potolo bela likambo etali union sacrée yao bombate mission oyo to sali yango pona kolobela likambo etali vie ya bato oyo bazalaka sous les drapeaux tolobelaka awa mingi basoda pe na ba policier ngonga moko pe tokotala pe bandeko na biso mosusu bazalaka na sécurité ba civil o basalaka peut-être na kati ya misala ya sécurité ya mboka pona nini bango te tokobanda pe kolobela bango mais mingi lelo toyeto ngi tolobela makambo etali basoda lelo tongi tolobela valeur ya soda ko uta api valeur ya soda ko uta na soda yemoko soda yo moko omilinga soda yo moko niwa o se discipliner soda yo moko la sakite na soda moko pesa valeur ya kisoda batata na biso mingi to yawa pona kolobela batata na biso oyo bazali bakonzi batata na biso baza bakonzi oyo bazwa mwa basoda mususu basala kesika bango bazali ba mama bazolela po papa bazokoyebisa bango makambo oyo kosa soni tata oyebi tina mosala ya soda yaki pona okengela yo soda yaki te po banda kokende kosombela yo bamapa bokomisi basoda baumbu bokomisi basoda bana misala non papa
valeur ki soda bino mutu bokopesa yango batata na nga bakonzi bino mutu bokopesa basoda valeur baomona soda na kwe ayo somba ta mapa ya bango moko te ya garde mais mapa ya ndaku na yo quelle valeur batata na nga bakonzi bopesa valeur na musala na bino soda ekokengela yo soda yakite pa kende tinda mwana na yo soda yakite pa ke tinda mwasi na yo par respect oui poza mosa mokonza okende mebana bakosakana na soda te awa na alobela nanu ba civilité o ba soda ba sala repa na bango na alobela bino mo batata na biso bakonzi o ba soda ba sala repa na bino ba soda ba bana misala te baba umbu te yo moko soko tosi soda te tata na ngai soki yo moko tosi soda te nani musa ko respecter soda o beta soda mbata na miso bana na yo na mwasi na yo valeur nini opesa soda soki civil mo abeti mbata na balabala to ba mbala moko respecter biso moko batata na nga bakonzi batata na nga bakonzi na linga bino mingi pona mwana bino ngana bi valeur na moko do valeur moko ya bino donc toyele le pona koloba ke soda aza mwana musala te tango ayepa na yo soda aye ko sala garde soda aye ko kengela yo comment yo komisa soda bana ko repasser lo bilamba soda bana ko sombela bana na yo ba mapa tout ça ba papa na nga ba soda ba konzi pardon respect quand même ezala respect ça na ba soda bakonzi mususu kutoki rapport soki ba soda bakoti garde pa na ye basi na bango ba ya kolamba na ndaku na ye po ya bana misala te donc tour ba soda o ba kokote pa na garde basi na bango ba kolamba mukolo wana ata bino moko batata na ngai batata na ngata bino moko batata na nga bakonzi bolimbisi na mwana bino peut-être mo makanisi kimake keneki mo musika to sala ka ke to zongisa bino na nzela soki yo respecter ba soda te nani na respecter bango po yo moko za mukonzi ba soda yumu kosa mokonzi ba soda c'est-à-dire oza soda po ba tosa soda yonde bana ko tosa ponga mwana nazo respect papa na nga ko bana ko respecter nga batu bi il faut to respecter papa na respecter kai ndi moko penga na ko tosa tata na nga soda yo ko kengela nzoto na yo soda yo ko kengela libota na yo ay ko zala muumbu te ay ko za mwana musala te. Les matins comme ça, on voit des soldats avec armes. Azokita, ayo maman pendant sachet pour aller au ndako papa na ngai. Papa na nga bakonzi, bolimbisa ngai. Je crois que na zoko loba, so ki conscience pende ezali ko zonga sabino na nzela. Bo respecter ba tata na biso ba soda. So ki tozo c'est-à-dire tozo yu mona nina c'est-à-dire ba doko seka bango. Soda koti wende na arme ake wende ko somba biloko teni arme ata bino moko atata ateza ya bango moko non ayo sa musale pana yo za na bana misala o na bana bakene ko sombela bango ba balambela bango ba pesa bango par respect ba papa na ngai par respect ba papa na nga bakunzi soda ko longwa te na service de garde siga zali akende wenze akende ko somba biloko non c'est pas possible ça ba tata toza bana bino tokoli na kati na bino toyebi comment armée tambolaka biloko soda ezalaka déjà biloko soda ezalaka déjà esika yaza na garde biki basoda bakota lelo garde obombeli bango eloko na bango déjà bakokende wenze te so bango balambaka bakuta ngo eza wana bakokende wenze te bapapa nanga bopesa batata na biso respect bopesa bango valeur ngesalinga pasi na mona soda na sachet na wenda to somba biloko na arme na mukongo ata bino moko batata nanga ngai mwana bino na bito soki na za na faute loko na zokoloba na ebité soki na za na faute sika wana bopesa valeur na basoda ata baza na age bana na bino baza ba soldat soki bino mo respecter bango te soki bino mo pesi bango valeur te nani mususu akopesa bango valeur akozala te. Donc le maréchal tel qu'a telemi boye alinka kaloba azongisa batata na nzela ezate ka to kitsa batata mais azona ka batata ba yeba comment ba ko discipliner ba soda comment ba ko respecter ba soda
bino pe batata na biso basoda bino pe mosusu esalemaka na bandako bakonzi mosusu eza te mpo bakonzi balingi mais yo likolo ya 500 francs 1000 francs 2000 francs okomi lokomona mosala na ndako ntango papa kodeplace akei mosala yo lokolo otikalaka garde na lupango okomi mwana mosala omitiki omipesi likolo ya 1000 francs 2000 francs bana bakomi kotinda bino eloko oyo eza eloko ya valeur salaire ezala nango moke likambo te mais valeur na yo fo ezala moto amipesaka valeur ye moko soki ose discipliné olobi ke nga fo barespecte nga bakorespecte ocomprendre mbote na yo colonel José Sebi na kanko kule siko fandi soda mindima komitosa papa na ngai voisin mon colonel Kibonge tata bambota trouvé siko zali tata oyo na yebi na ko témoigner kitoko comment koma kutu donc itolo baso na lobi camarade ezala mwa mabe fonna kana basoda na kitoko papa na nga colonel Kibonge ebo fonna na basoda soda fonni pemena colonel azoka na elengi baita soda tala armée za la kaboye tala boye zongi sakana nzela na ebiki eza pena bakunze pele uswa fandi yena basoda na ye c'est-à-dire que aolakisa bango penda ndenge nini armée ezalaka akoti bango ba idéologie akomisa bango lokola ba master mais na bi master ndenge maseki te po basolaka kitoko alinga te basakana na basoda na ye alors mbote na yo papa na ngai général Mbala tata to sengaka nzela tokota po toloba basusi ba mama baza nango po boyoka eloko suka tenge to beta secteur premier ministre ayambi batu nyonso po atuna ndenge nini ba ministère ko kotambola bongo ministère ya défense banaki bakendaki na ministère ya défense banaki bakendaki biso bana basoda to senga audience premier ministre oyo yamba biso po toyebisa yo ministre akoya na défense squelette ya mutu wana azala ndenge nini bana basoda bazali basala ba politique bazali o bayebi bana basusi batata na bango est-ce que kolukela biso bango te bazwa ministère wana ya défense po bana basusi batata na bango to kaka politique elobi kaka keno bozwa kaka mutu moko boya la place wana ata tolobi ke kozala place ya IDPS ata tolobi ke kozala place soki ya AFDFC o soki ya nini mais boluka mwana soda to ba soda baza ba retraité déjà baza na kata politique bo pesa bango place ba bi souci ya soda soda na garde alia ga souté donc to ebité to lo banini est-ce que to ebi ke soda soka koti garde azaka na droit ya deux boîtes à sardines azana droit tant to ibaka na kala ba mapa carré tango zaka ba ipaki ba nini wana nyonso misatu mais lelo ekendapi soda ta garde makanisi libanda donc toto ebaki soki soda ta pembeli na yo fo longola esprit ya kokanisa na ndaku fo longola esprit ya kokanisa ndenge nini na koyiba fo longola esprit ya kokanisa ndenge nini awi ko détourner loko laissez soda bien laissez soda très très bien tango ay garde à sentir que te na ay garde na okengela libota oyo sokata makasi papa omelaki ti te ti yango oyo papa boni oliaki te aya kolia papa zwa otozonga soki na mosika papa transport yango oyo aoyeba mpe oprotege yo ningi bakabama mpo soda amonaki sana papa papa nanga premier ministre je crois oyambaki catégorie na catégorie catégorie na catégorie ya batu
Oh, yambaki ba parti politique ba ke ba déclarer ba poste bani tout ça. Même na culture et art tout le monde ko yambi ba musicien na ba comédien. Biso bana ba soda. Na basa ba soda. Tona posa pe oyamba biso. Tokota memo na biso to yebisa yo ndenge nini tolingi mutu ni na koza na ministère à défense. Tuzan ba ya na biso bazaki ba ministre. Ba batu minene ba na mboko ba député oto ibazali so boza na posa na bango bazana ba parti politique na bino. Oto kolinga bo pesa biso bango. Excellence, monsieur le Premier ministre, tout une audience. Tu dis que le gouvernement n'a pas limité. Ce que vous avez dit, lelo, tout une oyamba biso, tout a koye bisayo. Tout pesa yo squelette, tout squelette. Il y a mutu kwa ko joie, ministère de la défense. Pour comment n'importe qui a yewana, o ka tang mususu, a commune mutu manoki, a sala ba rébellion na est. Mais biso to lingi mutu akoya azana souci ya basoda. Alandela ka ba prime ya basoda et comité. Alandela ka ration ya basoda et comité. Désolant. Ane o mobimbeli ki soda zui atalo sauté ya olia. Ça c'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Soda zui lo sauté, azelo ko olia te. Voilà, masoto ki nango lelo yangwana yasuka mingi ezali toko senga audience na premier ministre oyamba biso bana basoda na basa basoda. Ou azoko loba azai moko représentant numéro 1 ya bana basoda na RDC Mobimba. Tout ça na mouvement to bengi regroupement des associations des enfants des militaires. Regroupement des associations des enfants des militaires. Donc l'association bana basoda nyonso to regrouper ngo sika moko to sangana. Tango ne bande ko nanga bala bate ndeko fole kaka. Osala ka émission pe otali batata na biso. Lokolo za mo lobeli. Ndo mona to créer émission oyo po batu ba yo kaka. Makamuni bana basoda ba koloba. Ya dona mobati ya yombote ngwana mwana soda solo inosa mashaka Bazil Kitoko Zakari Minga tala bambote na bino ya ngwana nabosa na yo la patrona Espérance Bongo mwana soda solo ya tango gote mon ami Kitoko bana basoda nyonso bisika bozali na mikili ya poto bandeko basoda nyonso sika bozali na mikili. Merci minga na bandeko na ngai obo encourager na niveau ya poto e ya poto mutu bo benga ngai bo pesa nga ba courage mais Kinshasa ba obenga te to yoka kama solo ba otala to mona kiyo mais bino bandeko ya poto mingi bino ba combattant bolobi te bozwi moninga na bino combattant na kati ya kini. Merci mingi to mona ina mbalasima. Chers généraux, chers politiques, pendant que vous détournez l'argent des militaires pour que vos enfants passent leurs vacances en Europe, qu'ils étudient dans des universités de luxe, des universités prestigieuses, rappelez-vous qu'il y a des hommes en uniforme en brousse qui souffrent, qui meurent dans des conditions atroces, bombardés, décapités, éventrés, poignardés et consorts. Leurs enfants deviennent orphelins, leurs femmes veuves, leur génération bousillée. À ma qualité de fils d'un ancien militaire, je vous prie de prendre ces messages dans un sens positif. Dédicace à la FARDC, à tous les soldats qui sont tombés sur le champ de bataille pour que notre pays garde sa souveraineté. Merci. FARDC, go! Respect.